Je t'ordonne de revenir dans ce monde, ensemble avec le Fils. Père, soit tu vis, soit tu ne vis pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Voilà que le Fils, il a déployé ses cieux, il a tendu. Bonjour, bonsoir. Bino, beaucoup d'abongo émission Lelo, Bosona Baeba Kenda Samo, Bosona Baeba Kenda Samo. Je suis où? Je suis à l'est de mon pays. Bipayo Tokome Kampe, Ko Beta di Solo, Yamakampo Ezole Kana Awa. En tout cas, Internet Isaya Koinda, Kobo Isaya Koinda, Makamba Pasteur Ebso, Baso Salabso, Yambo Yakomanda, émission Nanga, la Pesi Moti na Papa Thierry Vita, Mbote na Maman Françoise Vita, mbote na tous les amis d'abord mondial, mbote na bino baeboza bongo na mboka Kinshasa. Moi je vous dis d'abord bonsoir partout vous êtes. Ba mbote na bino ebele Zaire eza ya kozika bandeko nanga, Zaire eza ya kozika ana este bandeko nanga, somo pe mawa komona ete pasteur moko akei bongo kino na cimetière bandeko nanga. Mwana salaki 3 jours, mwana na kufi baki kotika na morgue. Na kokende kotika ba mwana na morgue, pasteur wana a assuré famille na ye bandeko na ngai. A assuré famille ya mwana wana. Mwana aussi je me trompe pas, cause en a 3 ans ou 2 ans et demi. Assuré maman ya mwana wana na papa ya mwana na biki botika mwana na morgue. Mais ngai mukolo ya enterrement na koya bongo na cimetière na kosambela pona mwana wana esprit ya mwana kosala nini et kozonga. Je dirais d'abord à la personne que derrière ces belles et beaux caméras qui a balancé les bisous images. Cette fois-ci ça sera pas Dieu Maouja, mais ça sera Papa Thierry Vita. Fils qui t'oblige à reprendre ta vie. Reprends ta vie. Reprends ta vie. Reprends ta vie. Viens dans ce monde avec nous, au milieu de nous. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. 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 Allez, viens. Remets-toi à la vie. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Sylvie, retourne dans ce monde. Retourne. 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 Fils, t'oblige de retourner. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur. C'est la vie au milieu de ce peuple. Jeune fille, debout, 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 fils, t'ordonne, debout, 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 fils, fils, ne te laisserai jamais pour rentrer dans cette tombe. Je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne de revenir dans ce monde, ensemble avec le Fils. Père, soit tu vis, soit tu ne vis pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Voilà que le Fils, il a déployé ses cieux, il a tendu. Nazongi susu pona ifisa bino que Kuli Media TV ezape na page Facebook nango. Page Facebook Kuli Media TV. Beaucoup qui peut kotala kayango de temps en temps. Ou même souvent. Beaucoup taka na page wana Kuli Media TV. Eza kombo ndenge moko na chaîne YouTube. Na page Kuli Media TV.
po bozwaka pe ba élément nyonso tokobanda kotia en ligne. Po soki élément ekoti en ligne, bokomona yango pe na page Facebook. Comme ça, ekopesa bino pe ata notification eza te, mais au moins obanda komona ba élément na page na biso Facebook Cool Media TV. Encore une fois, merci mingi. Vous s'abonner ebele na Cool Media TV, votre chaîne YouTube, pour encourager biso to travailler encore plus pour Nabino, to pesa bino ba élément à kitoko. Seigneur, réussite, olé, de la victoire. Victoire, 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 victoire. Je crois que victoire, victoire, Bueno, no. Sasa tafanya nini? Hivi ndio kunafanya. Mungu ashakupa nafasi wewe mumori. Murumia mutamua mule murumia. D'accord, moi et vous, Docho Landa, Ndenge, Papa Thierry, j'ai dit d'abord bonsoir partout il est, Ndenge, on dit qu'on balance les bisous, image, Nangana Bino Tolandé, le Robandé Konangai. Comme on a que, pasteur Nabiso, bêtise, Oyo, Baza Kosala, en tout cas, Eza Kitoko Milité. Et ça qui te communique na bête à casser souvent. Je vous dis toujours nos serviteurs de dire boye bakatan boza kotambola beaucoup mbaka charge beaucoup mbaka bongo bayike si manabino beaucoup mbaka ba brebis ebele pourtant yo mosala nzambe oza kotambola na kati ya pokoso ya boye oza kopengisa na biso baye tolanda kayo. Parce que biso ba brebis tolandaka kaka makolo ya basala nzambe na biso. Biso ba brebis tolandaka kaka oyo ba serviteur de Dieu ba te ya biso na kati ya ba etonga ba comportement na bango na ba habitude na bango makamba salaka. Mais tant tozo mona basala nzambe bozo tambola mabe. Neti biso na biso to tolanda ngo bandiko na ngai. Mosala nzambe na comprendre pe famille en côté bokomi ti jusqu'au point ya ko permettre muto aboye afungula bongo cercueil. Abimise bembe à mwana, abanda kotombo le bembe, abalancer bembe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Biso ba famille. Parce que tant qu'on a déjà à rendre âme naïe, à zongi si âme naïe pas à kolo. Ça sert à quoi? La Bible nous dit c'est Dieu qui donne. Penzambe et morope kande azwaka. Tant qu'on va permettre que moi no ya sali na tellement il a prié, à la fin, rien ne s'est passé. A biki na répété, moi na fait à sécurité, à moi na et bébé on a senini, à sungi sa on a kata cercueil et singa tini bakunda. Mais si ko kende ya pasteur wana ndezala qui passe abimas ko na cimetière. On l'a menacé,
ba menacer pembeni ba pete ba komi ko tuna eke uko mutumisha Mungu ya kanisa kani. Donc ça c'est en terre de Dieu, il y a église ni ba komi ko tuna etonga na ye oye akambaka. C'est la honte. Ce que Monique Nzambe a fait sur révélation, aussi que ça va te kene na ba mama yemo. Kene na ba grand hôpital. On a nous muto ko kufaka siko siko zana nous fraîche. Na nous ba koti sata na mort qui était na ba chubi ba formalité. Aussi que c'est bango. Ce que ça na révélation ya kotambusa bakoka. Kende na bichingobila. Baza ebele ke kotambusa bango. C'est révélation ya komonisa ba avec baza ebele na bichingobila. Kende komonisa bango. Oli akwa combiner batu kokosa kosa batu o tamboli amoni o somona api mutu aza aveugle amoni kaka lelo ne grandi avec la monika lelo batu ne couleur nini rouge papa vous nous matez hein bozo kosa biso neni avec la yebi ko différencier ba couleur o nano amona te batu ne couleur nini o rouge bordeaux o noir o beige o rose pâle. Nazongi susu pona yebisa bino ke Kuli Media TV ezape na page Facebook nango. Page Facebook Kuli Media TV bokoki pe kotalaka yango de temps en temps ou même souvent bokotaka na page wana Kuli Media TV eza kombo ndenge moko na chaîne YouTube na page Kuli Media TV po bozwaka pe ba élément nyonso tokobanda kotia en ligne. Pour ce qui est élément ekoti en ligne, bokomona ngo pe na page Facebook. Comme ça eko pesa bino pe ata notification ezate, mais au moins obanda komona ba élément na page na biso Facebook Kuli Media TV. Encore une fois, merci mingi. Vous s'abonner ebele na Kuli Media TV, votre chaîne YouTube, pour encourager biso to travailler encore plus pour nabino to pesa bino ba élément ya kitoko. Batu o tamboli amoni o somona api mutu aza aveugle amoni kaka lelo ne grandi avec la monika lelo batu ne couleur nini rouge papa vous nous matez hein bozo kosa biso neni avec la yebi ko différencier ba couleur o nano amona te batu ne couleur nini rouge bordeaux o noir o beige o rose pâle o boni boyeko o latini ni cravate bien sûr avec la comme on a cravate ayo kaka cravate peut-être ko simba ebi ke zaraneti na forme à l'olem mais ba on avec le nini o lati sapata couleur nini o ya pembe yo na no mona tete comment o koyeba ke couleur a pembe zara pembe comment ko yeba noir ezara noir. Moulili bien sûr, moulili se toka ni misu boto mona moulili mais un avec la pas différence on dit que o eza rouge, o eza pembe, o eza beige, o eza rose, o eza verte. Non, boutko ko sa biso. Voilà, là nous sommes à la fin de cette émission. Je dis d'abord merci à Papa Thierry Vita, merci à Maman Françoise Vita, merci à tous les amis d'abord mondial, merci à Nyota, merci à c'est qui? À Exaucé Coma, voilà, c'est lui qui est derrière ces belles et beaux caméras, c'est Exaucé Coma, le petit frère de Francis Coma, un ami depuis France, mais il est en séjour à Kinshasa. Je lui dis bonsoir et bonjour partout il est. Quant à moi, je vous dis au revoir chez vous.